Allô, bonjour, bonsoir, bon moment. Balandi nyonso ya Spaga TV. Ndeka na benga bino ba Spaghe love, na ba Spaghe chou. Na linga bino tellement mingi. Yo na lobaki que en tout cas makusa ne tombera jamais. Maman Abino spaghetti, yeyo maman bolingo, maman Spaga love, aye lisusu kaka ndenge toyokanaki, ndenge na lobaki ke na bana koyaka na ba recette moko sima ya mususu, donc na lembite ba maman naza toujours wana pona bino. Yango lelo toyesusu na recette na biso ya sika pona kolakisa na ba maman na biso. Na mukie oyo nzambe lola azopesa biso mayele. Nasengi na balandi nyonso ya Spaga TV, ya makusa ya mama spaghetti, ba Spaghe chou, na ba Spaghe love, na souhaite bino ba bonne chose, ba bénédiction ya nzambe ekota na bandako na bino, lipamboli na nzambe rene na mabota na bino. Donc mama Spaga na bino aye lisusu. Lelo toye na recette na biso ya sika. Mais avant lelo totanga kombo recette tozo pesa na mbote na moto azo bilili lelo. Mwana biso Taifa Curtis Botela. Donc mon petit prince, mwana mon boye, mwana mama Spaghe, leke ya Yannick, leke ya Promé, leke ya Shadrach, leke ya Veti, leke ya Jameyer, leke ya Cédric, donc leke ba ya Yebele. Donc, tu peux subir un gros bisous jusqu'à vos amis. Tu peux subir petit Curtis beauté là, Taifa, gros bisous pour la bilili oezozwa mama na yo. Ya wana lelo tozo sa ela bino liboke ya nzungu. Tosa liboke ya nzungu na mbisi na biso ya malangwa. Ya wana petit Curtis azo kita pona ala kisabino biloko nini oyo tokosala lelo. Merci. Na yango ba mama ndeka na yebisaki bino sikoyo nazola kisa recette na biso ya lelo. Pona kosala liboke na biso ya nzungu toza na malangwa. Lelo tosali liboke ya nzungu na malangwa. Malangwa na biso ya ngoyo. Toza na mafuta na biso ya huile ya huile d'olive. Toza na poivre noir. Awa toza nasina mixer déjà. Ezali litungulu, ndembi, natie mwa poireau et puis ail, natie bouillon, natie mwa mungwa muke na épice na mixer yango déjà. Bobo na ndenge tokosala natie na pilipili na kati po liboke bonga mwa pilipili ezala poso ozoli zosa mwa esalaka bien. Awa siko toza na pipi na biso ya mobimba. Awa pe même biloko oto mixer yango pe tokati awa. Donc oyo ekozala pona oto mixer ekozala pona ko saisonner mbisi na biso. Oyo siko tokati ekozala pona ko bakisa likolo pona etoka ensemble na biloko na liboke na biso. Recette oyo ezalaka pasi te, eza recette moko facile mais ezalaka vraiment kitoko pona kolia. Ya mwana sikoyo tozokota na étape tozwi nzungu na biso. Totie tout d'abord mbisi na biso na nzungu. Tozwi sikoyo l'épice na biso to mixaki litungulu, ndembi, poireau, ail, pilipili, totiaki na mwa bouillon, na mwa mungwa pona tango toko saisonner mbisi na biso ekota épice. Awa sikoyo ba mama bomona nazo balusa ndeka to saisonnera biloko. Na boyo kosimba na maboko parce que na tiaki pilipili etikala na maboko eswaka. Yango nazo balusa ngo na lutu na biso ya libaya. Donc bomoni awa vraiment nazo kotisa yango na bapota, na okota épice na bapota ya mbisi. Po mungwa vraiment ekota bien. Donc to balusi yango bien. Sikoyo
soki omoni ke okolamba ngo même jour te okoki kosaisonne mbisi na yo boye otiki yango elali na épice na ntongo nde oyo kozwa siko oyo otie na mwa mai ezalaka nango mpasi te bamama eza vraiment mpasi te mpona kosala liboke ya nzungu. Nazwi sikoyo biloko na nga oyo nakataki natie likolo. Lokola deja nasi na mixaki pilipili na kati oyo na oboka ngo mobimba kaka pona etia ntunga na liboke. Na bakisi poivre noir na biso, normalement nga natiaka poivre blanc mais lelo natie poivre noir. Donc poivre blanc nde ezalaka bien pona mbisi oyo ezalaka bien pona viande mais blanc ezalaka bien pona mbisi. Bobosana te ba mama. Sikoyo nazwi mwa huile na biso, huile d'olive. Kotia na mafuta ebele te, eza nango liboke. Kotia mafuta ebele te, eza ebele te. Donc liboke elinga na mafuta ebele te. Nazwi mwa mai natie. Mai ebele te. Normalement etokaka na mai nango moko. Mais tellement que mbisi na biso depuis nasalaki yango excuse ezaki su na mai te yango natie mai moko ya moke. Yango nazobakisa sorry gaz ya poivre noir ekotinga. Nabakisi bouillon na biso. Sikoyo sorry balandi nyonso ya Spaga TV omoni poivre oyo ezalaka lokola tumbako bamama nasi bamama nyonso bayebi yango. Soki obouge yango makasi ke gaz wana mati esalaka vraiment lokola tumbako na biso penza ya Congo wana. Donc c'est un peu ça. Nasi natie mwa huile, natie bouillon, natiaki mungu na ba épice. Soki bandi kotoka na oyoka so na moni mungu ekoki te na obakisa. Mais lokola derrière nasi natiaki mungu na ba épice, natiaki bouillon, sikoyo natie susu bouillon moko na ko obakisa susu mungu ebele te. Il faut etoka nanu na yoka goût nango ndenge kozala aposto na moni mungu ekoki te na bakisi mungu. So na moni ekoki na tiki yango ndenge wana. Bon, ba mama natie déjà biloko nyonso pona liboke na biso ya nzungu. Sikoyo nasi napelisaki réchaud nanga déjà eza chauffé. Tangu nazotia nzungu soki ka ebandi kotoka na diminue mbala moko natie yango na D na feu doux. Kolamba liboke ya nzungu lokolo zolamba bouillon te moto makasi bobo ekobima kitoko te. Il faut pas otia na moto ya C. Etoka malembe otikeli yango penza moto. Otikeli yango penza moto moko zotalaka so omoni siko bimake ebeli ale wana nde okitisi. Yango tozo nzungu na biso tozochango déjà na moto. Tocha nzungu na biso na moto ba mama. Yango yo sikoyo totika liboke na biso ezwa moto. Soki ka ezwi moto po moto eza makasi. Soki ka liboke na biso ezwi moto mbala moko totie moto na D. Tosundoleli yango sikoyo moto esala musala nango etumba liboke na kati ya nzungu. Résultat na suka ba mama bino moko bokomona. Nalingi bino mingi na pesi mbote pa bato nyonso balinganga na o balinganga te nga nalingi bino kaka. Donc je vous love, ba love. Nalingi bino mingi, famille nanga mobimba bana nanga nyonso tu Yannick Bila na Cape Town Promedi Poba na kata Sweden donc Taifa Bote la Curtis na kati ya Belgique. Nalingi bino mingi Didi Osenge garçon belge l'homme Didi Love dans ba mbote bele bisko za kuna na Bruxelles. Na pesi eme otende otetela ke mafumba otende ngende waba peti na nga katimini. Donc na pesi bino ba mbote bele mama beyanga mokonzi male ya yo yango yo
napesi yo bambote ebele napesa bambote ebele na bato nyonso boza tellement ebele l'homme Israël napesi yo bambote Sira napesi yo mbote Safi napesi yo mbote na kini kuna bino nyonso tu Eric fait mission napesi bino mbote bafi mama boza tellement ebele eke nalingaka bino mingi Nof Kapinga la fille de grâce mwana mwasi ya ngolu donc ngolu esopana kuna na Lyon na vie nanga Abu Sembel mwana kato nakomi na kini vie nanga Abu Sembel na kati ya Lyon napesi bambote ebele na bosa bino te Roger Bonkonga napesi bambote ebele bisika nyonso boza ba gros bisous. Alo ba mama bomoni liboke na biso ya nzungu yango yo nasi bozomona yango bien ndenge liboke na biso ezokende na kobela mais ezotoka kaka na fedu kala mingi te ezokita mpona tolakisa bino sikoyo esetoki deja ezotoka bomonaka yango donc liboke na biso yango wana bozomona yango donc yango oyo bomoni liboke na biso ebandi deja kotoka après ntango ekobela tokolakisa bino ndenge nini liboke na biso ekozala ezotoka na fedu totieli moto na 2 yango nde ezotoka malembe kino kobela nango nde bokomona ndenge liboke na biso ekozala tokolia yango na kwanga tokolia yango na semoule tokolia yango na nyonso. Merci beaucoup. Alo ba mama bomoni liboke na biso yango yo ebeli liboke na biso nzungu ebeli bomoni siko tozokende kochango mwana biso taifa wala na biso kochango na sani to servir pona kolia liboke na biso ya nzungu. Merci beaucoup. Tombola telefone yezo nini bandeko bomoni liboke na biso nzungu ebeli sikoyo tozo servir yango bandeko openza eza liboke ya nzungu donc bomoni eza ndenge moko te na soko sali bouillon ya poulet mais oyo eza vraiment liboke ya nzungu sikoyo liboke na biso ya nzungu ebeli nde yango tozo servir mpona kolia liboke ya nzungu bomoni liboke ya nzungu okokolia yango na kwanga liboke na yango oyo okokolia yango na kwanga okoki kolia yango na makemba kotokisa okoki kolia yango na fufu okoki kolia yango na nyonso oyo omoni okoki kolia donc liboke na biso ya nzungu ebeli ba mama donc vous souhaitez biso vraiment bon appétit tozolia kitoko makasi. Merci, ok, ciao.